Faire égaux là, faut comprendre. À l'époque, faire égaux là, boyaka featuring à l'époque. Alors bah t'es qu'à aussi la featuring, t'es la pas venir qu'à ça ma featuring est belé, banze mon lokola aimba nzemba aimba na momio ya nini ya Kenyan tout chese. Vous comprenez? Aimba na C'est ça le premier featuring à Banda. Non, aimba na John na bossé comme nini Martins. Aimba na abeto nzemba lokola ba checkele pété. Vous comprenez? À l'époque, faire égaux la rumba, la bise a une valeur à cette époque-là. Rumba a une valeur. Pourquoi? Parce que ils ont déclaré dans l'UNESCO. Tant que rumba comme déclaré dans l'UNESCO comme patrimoine international immatériel, faire égaux la représentant qui a bête sango ba déclarer le quoi ba musique ignoce à monde comme la valeur moko. De faire égaux là-bas qui maintenant a sali propre style rumba trap au ce que fallait te casque yo, mais a bête que musique moussous. Il y a un moni lelo. Na peso exemple a fait à Kana pour la 6 ko le baté. Na fait à Kana yesu tant aboya au sala miracle. Ko le baté yesu qui faisait des miracles té. Mais tant na ena ekokaki té. Fallait que c'est la temps parce que tant na ekokaki, tant yesu abongola ki mai vino. Batmemele masangati. Tant ko ba changer langage akalawana. Boyele biso masango té pour anine. Pani banele na oya kitoko té. Nzoke mai ba skole ka makolo. Yango wana lelo moni dynastie tangi bimi batabi kalawana faire azaki wapi. Si bah l'autre quand tu as dit que non. Ce qui biso tu dois adopter style la musique à faire. Musique c'est un paradis dans le monde. Taïk. Abike liboso azaki ko compagne faire était notre ko finga. Maintenant dans quel album dynastie na compagne que faire égol za grand, faire égol am temps sakani taza email ko biso no sortir ba talent boy. Pourquoi pas c'est dynastie? T'es coquille. Tu veux me dire que dynastie est un meilleur album sur le marché? On t'a compté ça ça tes meilleur album. Na biso avec des collaborations très importantes, c'est qu'à 3 featuring. Pas de dynastie à combien featuring? 3. Na Innocent, na José, na Chili congolais. Toi. Mais bah monsieur va ça album va combien de featuring? Toi featuring on a nyos va ça les pesa bangoni. Moi je faire rigolo aller Sony. Allez Sony, musique. Allez Sony andule yango koma andule la voix na e. Na savoir faire être na qui be moto azara na vers bato. Yango na lia na pona na ngai. Donc bandingi moko de faire le loisam te faut mériter ba respect belé. L'album dynastie sur yo qui on peut se retrouver. Mais ba musicien ou ya biso ba star musicien na biso. Baza ba chant préféré na ba dynastie. OK so yo ka chaque jour epesa façon maïla oyemba. Ngana boité ngana ngara mingi bena wana na bandi na IGF. Ba milaka soyi parce que baza ko envier. Na qu'il faut ya tout na yo. So moni muta comme na 6 c'est am terme bien. Et là on y fait rigoler ça na kin oyo. Yo mo vanda lo baso na za lelo zagola. Comme bon ngana. Ko za la fista frappe homme qui mo bimba ba yeba. Challenge na biso ezate to sengi to ça la clip non. Biso clip et c'est sili. Et c'est ça mais c'est sili. Challenge to sengi za ba proposer affiche aux anenge to sengi challenge et affiche. Il fallait pas préciser. Bon on va le challenge on est petit perturbation. Tangi français dans la page artiste ba ne ba comprendre français ne ba kena ngobongo. Merci à ma liberté. Merci Zara qui toi papa va bien ça la nzemo na titre merci mutumora bimaki abi nzemo na ye. Donc Zara mutango nani. Moi c'est que bateau ba créer batut. Donc moi ça dans la zemi a échographie na botité mais mutumora bimi abi ke zemi na nga a moi mobali comme neza Patrick. Attends moi vraiment. Donc wanzambe kakati. Bon comme merci. Et ça mo français yom to komango comme nzambe to tirelu yango. TV. Voilà, très bien. Allô Kinshasa, allô Belgique, allô Paris, allô France, Andy Kasangana, le général de la presse congolaise, le soldat du peuple est là. Bienvenue dans votre émission Plateau des artistes et avec moi-même Andy Kasangana, le général de la presse congolaise, le soldat du peuple. Ton aïe Sarbino dans un cadre de fouine, un cadre de recherche. Un grand merci à toi, maman Mireille Moukeba MK, mère de mère Alonga Nzala, mère Alonga Passi, Alonga tout. Et au Kani TV Yangoyo, désormais avec moi-même Andy Kasangana Tobano Solo Laboui. Je suis bel et bien dans la ville province de Kinshasa, na cadre de fouine, na cadre de recherche, na yambeli bino moko. Yaba imboka, moko, yaba lobelipe ya mboka, mais moko, yaba communicateur proche, ya Ferregola, Jésus de nuance. Analyste musical, mutuna ye salara makasi koleka babango. Na yende torobeta moi lisolo, na yende torosolo la toroyeba, qu'est-ce qui se passe au juste? Sans plus tarder, je m'en vais directement dire un grand bonjour, Fiston Trap. Ouais, bonjour Andy, le général de la presse. Bonjour. Oh, Lelo Mabé.
Ndo sola bien mobile ya mwindu. Ah, yo po sola bien. Moral ndeni boni marambu boni chaîne ezo kendeni. Ouais, moral est très bien chaîne avec très bien. Après si merci na abonné nyo sur Frappe TV, on est ko s'abonner jour et nuit. Merci na bino puis tous toujours ensemble. Merci na bagolo, bagoloise bagladator nyo so ta la biso. Na pesi ba mbota trop quoi. Zo ga yo le big non chaîne na yo za bena première chaîne yo le bela mamba gola. T'es la première chaîne est Banda. Pangamo na les pères de la révolution. Bon mon kontombolo tche. Et ah mon kontombolo biso to sali mon kontombolo. Ana tuni mon kontombolo boga de la presse. Nga bongo te. Et ah yebi wala mutunanga. Ya linga bongo te. Ya linga bongo te la biki au frappe. Biso to vana ye pas le bague non chaîne na eza première chaîne le bela mamba gola. Ya on habité biso to sala mon kontombolo. To vana to sa mon kontombe to kenango boyebi. Frappe TV la première chaîne où Banda va m'affaire. Ba mon kontombolo ba ye ba chaîne basé belé ba le bela chi ba le bela papa mon combat ba mon kontombolo ba esima et ba mon pe ba chaîne le bela biso mais première chaîne moi la liboso imana marambo moi la liboso frappe ya le bela ti moi la liboso ya ba bi ke wana ya ba on ba bien nga na biso ya na biso pourquoi pona fiston frappe eza fiston d'abord ya kombolanga fiston d'abord ya kombolanga et frappe eza si au nord par rapport à msala na be faut frapper bango. Le frappe c'est par rapport à émission et puis par rapport à concept par rapport à n'engena qui na ba pour na faire et puis te bon faut ça va frappe. Artiste bazala belé pourquoi ça là non choix à faire rigola. Artiste bazala belé et puis artiste non se balo va faire té artiste bana ba soit artiste bana talent va faire de faire différent artiste belé il y a vraiment na faire parce que ça différent na talent na koyemba na façon d'être na ki personnalité na ki bo moto ko va na batu ban faire différent na bango il y a vraiment na préféré na ozana ko travailler na papa Hervé oui que raté ba blo mususu ndengo mona ba ninga mususu ke ne ba poto ba place mususu meyo ozana nunga na bongo pas faire bongo ko to pas mutu kana intérêt ta na pas faire na intérêt ta poto ou pas la voyagera déjà dans ma tabavion pour la faire rigoler donc ça n'a rien à voir n'a regretté par rapport à ni or que ça la choix bien ça passe na vie à mutu pas ça la choix bien ça passe donc va te bele ba ça la choix le couteau mon histoire il y a l'autre na Abraham et ba na pour ma choix nous avons l'accès bango ville l'autre a bien pour na Sodome et Gomorrhe mais Abraham pour na nzela mabe donc choix est-ce qu'on a ça la choix wana nzela mabe Abraham pour na nzoka ya nzela bien parce que on pour na pèse minda lumière l'autre nani l'autre pour na ki akukufa na sibaki ndaki no père de moi sine bande ko na Sodome et Gomorrhe donc que ça la choix est facilité ça la choix bien pour na faire école bande ko mususu na début peut-être na bande be mission bat bazo sekanga oko souffrir pour ni faire tala ko bani ko ba finga ngai na début mais tala lelo ba comprendre que frappe par la vision Tchabayele de blaguité bon souvent to ko tanon moi na vivre du sujet to banana lisolo wenge absence à faire rigola concert à wenge ou tsobetama absence à faire rigola na podium parmi que non il y a le barrière non il y a ça dernier fils à wenge absence na ebiso bagolo to bino bagolo et ça la bino nden et l'autre ça qui est normal les concerts ya wenge c'est normal faire quoi le programme na monsieur sur un album na marché et puis il fallait respecter le contrat d'un album donc absence n'est présence n'est non biso c'est tout à fait normal batuni ba organisation donc tout le monde dit donc ni chaud ni froid normal na biso vérité absence à faire na wenge c'est normal parmi ami benga dernier fils à wenge ami benga te faire ami benga dernier fils à wenge te ba benga inde dernier fils et puis babenga était dernier fils azalande dernier fils parce que dernier écrit mta suka kota wenga pas offert na wenge musique besi be 4 mta kota pour azalate tinde wenge panzana donc kota na ko fana wana nde wenge panzana ki ami benga te mais babenga dernier fils pété azalande dernier fils a wenge ça te que non pour bakanga qui fait rigoler ndé ngwana sali perturbation à la tête non même pas alinga ki pas zala tant que n'est poto alors pour faire retour n'est pas un concert et ça li ke ba o kanga e azaki qui peut inviter maza mona sukati azaki invité na ngaza na concert wana donc ça li ke coïncidence bakangi nga zala ki te azala te ngi changer la ngelo ngaza ka faire donc bande ko bazo na sans wana donc zaki nango circonstance nzamba permettre ki taza na concert wana l'on propose tu dispose arrestation à Jésus de Nuance et Pertiba qui orchestre était ndenge tsala na kin ba répétition ba nini ndenge zala nango les contraires sont les orchestre monsieur orchestre Koufi yo nde mabena yo mama Mireille Mutebo moni marambongo
Omoni makambo Fisto frappe bandi makambo na ye. Yone makambo na yo yango e bandi. Na la vérité. Ce qui est au orchestre Msusu, mais orchestre Panzani, orchestre Koufami Sebakei. Mais biso quand même, orchestre est continue à travailler. Chaque mardi, chaque répétition, chaque jeudi, bah, la présent à la répétition, bazo répéter, bazo travailler, on a toujours présent. De échanger avec lui, remonter. Sauf que le programme est perturbé, il y a concert, il y a quitté. Il y a un moment où moi, l'autre orchestre Zangaki, et ça va production. Mais au Nyon, ce Tikali, ils ont fonctionné normal. Normal, écoute, en tout cas, on a fait merci d'ailleurs, on a DG. Blaise Paul, on a pu un visa pour une équipe Mobimba. On a déjà orchestre. On a fait merci parce que vous avez toujours. Et puis on a fait merci à directeur artistique Marc Aouz. On a fait merci à Adji Solo, chef d'orchestre. On a fait merci à Nicolas, chef à répétition. On a toujours zagué pendant travailler pendant l'orchestre. Et puis l'orchestre va travailler, nous sommes présent. Donc, ils ont un orchestre bouger qui non. Changement d'adresse, de 1, 2, 3 à place Nabiswana na Sima, palais du peuple. Et ça qui par rapport à Bisso PTN, la volonté de la Bisso, il y a une place, il y a une 3, il y a un problème. Au moins que il y a un décalage, il y a un nini, il y a un problème familial, et ça qui va changer, il y a tout Liban, la justice par rapport à Ndaka Luambo. Il y a un Bisso qui va déplacer. Donc il y a un Bisso qui va informer, d'ailleurs Bisso ça va répéter coulisses. Tout ça va répéter, ça va toujours coulisses. Il y a un calme tout ma casse. Il y a un moni, va répéter la Bisso, tu changes le lieu, on a fait à Zanan, tu vas changer, tu vas chez honorable, tu vas travailler, faire un voyage à Tiki Bangona, si m'a parlé du peuple. Déjà voyage, tu es à Tambakangi. Faire un voyage qui a très orchestre va répéter d'ailleurs tu changer les places à répétition. Trouver d'ailleurs si m'a parlé du peuple, faire à présent. En répétant la bango pewana. Sur telle vidéo il y a vidéo belé va répéter belé tout ça lui on a fait tout ça va 2 3 4 répétitions on a fait place wana avant qu'il poto ba ko kangai. Tant que potonde à ko Japon écoutez nango. Tobeta lisola dynastie dans le marché. Écoutani na album abande comme sous écoutani na héritier, écoutani na bina filé, écoutani mukie. Nanzembo ya ndeko na bino oyo na album ya fali pour pas na marché. Bozo bouger, est-ce que respiration est ça? D'abord album dynastie, écoutez un album moroté na terrain. Album na terrain et kokani pété na dynastie na valeur na point artistiquement sur tous les plans. Et puis l'artiste est belé peut être écouter bango un album na marché. Monsieur tangi kombo un album na marché to écouter bango. Donc dynastie au comparer na album ezo betaté. Biso sali album mi offert avant musique et kuba. To sali album ya mikolo. To sali musique ya mikolo. Donc tout en atina dans album sur ko comparer. Donc album na biso na marché c'est normal ça que se comporter très bien et puis dynastie sur yo kango oki dynastie auquel album el mise X auquel album el mise msoma qui est différent. Na ba thème na koyemba artistiquement na style on m'a pas que ezan de faire un travail de monter là bango. Pourquoi? Parce que tu as 5 ans au travail. Bon bah peut-être 6 mois, monsieur va 3 mois, monsieur va 4 jours, mais monsieur va 5 ans. Au comparé jamais l'album à 5 ans, l'album et ça il une année, 2 mois. Une année on a un des rendez-vous na bafle. Il y a des choses que tu mets ta musique, bon bah bête musique bon pas bon rendez-vous na bafle. Moi rendez-vous na bafle, yebisanga musique, yebisanga yebisanga lelo non album ni. Non album ni na ko comparer. Ezokima le temps que non azolanda. Biso mona ezokima. Ekima te yebisanga lelo nzembo lokola ba. Nzembo lokola mon bébé, mon bébé. Mon bébé, Didi qui. Il y a Mirage. Il y a un nzembo na tanga qui ça a. On le belangani. Est-ce que le bêta est sus? Zaki nini rendez-vous na bafle. OPA. Mon bébé nini. Bébé kobo yangana nute kolelisa. Il y a un rendez-vous na bafle. Ça la peut succès rendez-vous zaki na bafle. Parce que biso bêta musique a rendez-vous na bafle té. C'est rigolo la bêta musique anine. La musique il y a bêta musique oyo. Chef d'œuvre dans musique éthique à la de génération en génération. Des autres bêtes, si les lots qui bandent comme chichima beaucoup pamba, si les lots elenginango. Mais nze makal, bon makala. Pourquoi? Parce que artiste a un temps pour parler album na éthique à la atazate. Ne peut ce exemple moi clair. Et bien nzembo ya article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre. Et ça neni. Pepe kale akala pakatoga. Ti le laisse là ni. Nzembo le kola va vers cassé. Et vers casser ti lelo sona encore na lelaka. Ton soso eleli soso ekolela. Na bonde ko bima magambo.
Madilu samedi ya makambo ya ma ndoto na lota ki vers cassé oki pepe kala zo mana vina biso Carlito na oki nzepti lo tu na continuer na lelaka zo banzimba bongo de génération en génération o comprendre l'album nini ba jeune lelo et bimé beti pe silo osani mais pourquoi ça la recours na banzimba parce que ça la musique ya bien ya une musique faire au sala. Est-ce que tu es sûr que Dynasty ndengeza dans le marché boy et zobeta pene ko zopena tant dans le marché contre l'album tu es en kati biso déjà non seulement Dynasty ba bilo na biso nyoso beta je ndima lokwa jugement tala si mazonga moto zaki ya nini o mate ti le beso titi lelo biso to beta musique te pona tamoko to beta musique o etika do Dynasty ezali bomo etika li référence etika li libela na libela yango moni ba slogan yango bato ba comme ko utiliser basanga na ba ebele ba pakata ba yumo avida kala ba slogan etika ezali album etika ba slogan etika o etika na bato ti do ezali bomo etika na mito bato faire ça album o Dynasty o ti lelo ato okenda ko bana ko zonga na parce que banzemo loka ba carte rose banzemo loka ba sapiki banzemo loka ba single banzemo loka ba dose unique banzemo loka ba yumo avida banzemo loka ba banzemo loka tok tok banzemo loka ba bendo yambi na Chili faire aboya ba makambo tali featuring non eloko ya faut préciser faire aboya ba featuring te aboya featuring aloba que non awa eza yokani TV ande vérité to bimisaka na kati ya frappe yo bimisaka vérité awa na yokani TV Mama Mireille Mukeba mère de mère alonga nzala alonga lisumu. Un grand merci à toi mon cordo Gamos ba opportunité boye musala ezo salama faire egola aboya makambo ba featuring pendant que to bona ka ndeko na biso ya F victime abetaka featuring na Olivia basalaka featuring na Olivia à partir ya wana nde créera polémique Jésus de Nian saboya featuring aloba makambo featuring ngani za yete faire egola faut comprendre à l'époque faire egola boya ka featuring à l'époque aloba te ka osala featuring te la pas venir ka sala featuring ebele banzemo lokola ba ayemba nzemba ayemba na momio ya nini ya Kenyan Tucheze. Tu comprends? Ayemba ba c'est ça le premier featuring à banda. Non, ayemba na John na bossé comme nini Martins. Ayemba na ba abeto nzemo loka ba chekele pete. Tu comprends? Aboya ba featuring te faire rigole à l'obela featuring aboya ka featuring à l'époque pourquoi? Parce que à cette époque là Albarumba na biso ezaki no déclaré na UNESCO. Ezaki reconnu na musique. Vous comprenez? Yo comment robeta banzimo robeta album style la musique na bino za reconnu na musique na monde. Alors à l'époque faire rigole a déjà bato ba beta ba rumba ba vu beaucoup ba bema rumba la biso na place morobo. Et faire rigole à baka je vais amener ça jusqu'au bon port. Faire rigole à cette époque avec concentré il faut rumba la biso soit valeur le ba hip hop le ba R&B. Oh musique bato baza ko envier et ça va valeur ça déclaré na UNESCO. Mais rumba ça déclaré té on fait rigole à devoir il y a comme rumba tin à bon port. Tof rumba comme il déclaré na UNESCO de faire rigole à bi voilà le temps est là. À boya à l'époque il y a un moni même Yesu na fête à Cana ton maman na benga ya bi que ça la miracle faire nani Jésus boya oui bien avec que maman mon temps n'est pas encore là. Problème ni yo nanga. Parce que tant n'est qu'au qualité. Mais polémique on est où t'as rappelé sous depuis featuring il y a fallu pour nanana c'est le scrum. Ça n'a rien à voir. Faire quoi dans la première featuring. Est-ce que va faire ça la featuring na Nathalie Makom? Tant que Oza Golo expliquer bisores. Il y en a le bakasi, il y en a le bas. À l'époque faire quoi la rumba la biso yaki nous la valeur à cette époque là. Rumba zaki na valeur té pourquoi parce que zaki déclaré na UNESCO. Tant que rumba comme déclaré na UNESCO comme patrimoine international immatériel, faire go la représentant qui a bête sango ba déclarer le quoi ba musique nyonso ya monde comme la valeur moko. Ne faire go na ba qui maintenant a sali propre style na rumba trap o sko fala te kasko yo mi abeta sko musique msusu. Yango moni lelo na peso exemple a fait à Kana pour la 6 kolobate. Na fait à Kana Yesu tant aboya osala miracle. Kolobate Yesu a fait des miracles té. Mais tant na ena ekokaki te fallait que c'est la temps parce que tant na ekokaki tant yeso abongola ki mai vino bato mele masangati tant que bato changer le langage akalawana boyele biso masango te po nini pani banene na oya kitoko te nzoke mai bato askole ka makolo yango wana lelo moni Dynasty tangi bimi bato bi kalawana faire azaki wapi ti ba loko kanza ba que non ce qui biso tout adopter style la musique à faire musique même c'est un paradis dans monde nzamba lola mutu ko la nani taiki abike
liboso azaki ko comprendre faire était bato ko finga mais ton quel album dynastie na comprendre que faire gola za grand faire gola mto sakani taza email ko biso no sortir ba talent boy pourquoi pas c'est dynastie t'es coquite tu veux me dire que dynastie est le meilleur album sur le marché mto compter ça ça meilleur album na biso avec des collaborations très importantes c'est qu'à 3 featuring pas de dynastie à combien featuring 3 na Innocent na José na Chili congolais 3 mais ba musu ba ça album ba combien de featuring pour featuring on a nion sur la salle et ça bangoni moi je faire rigolo allez Sony musique allez Sony andule yango comment andule la voix na savoir faire être na qui bo moto azara na vers bato yango na lia na pona na ngai donc bandengi moko de faire le lazam te faut mériter ba respect belé moi album dynastie so yo qui on peut ça ko se retrouver mais ba musicien ou ya biso ba star a musicien la biso baza ba chant préféré na ba dynastie OK so yo ka chaque jour et ça façon maïla oyemba ngana boité ngana ngara mingi bena wana na bandi na IGF carte rose Okapi wana bilo na nga parce qu'on dit le IGF kala wana zalaki wapi biso ba pocha love masili na kotoboka. Vous comprenez que ça c'est l'ambiance Andy Kasangana le général de la presse congolaise na olamba na opé selengi. Ça veut dire tant on bino bozwara biso to milara so esko biso pe tozui. To na bino kabwe. Et Yokani TV, maman Mireille Moukeba Moussala nde Moussala biso to ba rebelete le travail va parler. Gamos image toujours le diable est sorcier de l'image. Oya idi alela. Oya idi alela. Gamos image. Adi. To beta so li solo. Ba melara so ipo bazara ba jaloux. Bon. Ba melara so parce que bazara to bazara ko envier. Bon. Na qu'il faut ya tout na yo. So moni muta comme na 6 c'est am tema be. Et là on y fait rigolo la sala na kin oyo. Yo moko vanda lo baso na za lelo za gola. Kombo na ngana. Ko la fista frappe om qu'il mo bimba ba yeba. Na libanga ezate. C'est fait rigolo. Oh. Na libanga ezate. Ngaza mabanga. Fiston frappe na tsemo tema e. Fera imbanga bon. Kitunga na maboko pona yo fiston frappe. Shera bongalinga na motema wa. Namona na nga batu balinga me ya yo eleki. Tokota. Naza mabanga na lemba. Tu comprends? Collaboration on a bande comme sous ba communicateur sous na 4 équipe à faire rigoler. Ça normal? Très bien. Aussi ba ngelezi. Donc bango tout ba communicateur garçon plaisir bango tout tunanga to on est très barrage 0 mètre biso d'ailleurs to faire l'accès biso ko kabola na lipa jalousé par la biso à la raté na ibula pe muyara solo voilà masalanga de tous les temps de tous les jours donc irité ibula nani gouvle gola soda mbodi mon fils premier fils Isaac nangai yone mabena yo yango yo si on a bimisa mwana le sa succès te na la vérité nga na bimisa so aboyo res aboya ndeni nga bimisa mwana osa luki danga mna mukontombola yebi que fils frappe le père de la révolution ba biso to jalousie ba so ba yeba que o yana biso ba respecta biso comme mwana la tête to se respecta na respecta rien respecta nga to kota na kanga to tamboli ezate pas na kanga sa jaloux chez de la vagenda man chez de la na bieta il pas alors parmi ba communicateur à gola abanda lo bela pe faire makasi na bité en tout cas ce tunde to za na to collabora très bien. Nabimisa mwana ça la succès tilo na internet gouvle gola soda mbodi mwana nga a outi la maternité à frappe donc mwana nga donc Isaac na beke Isaac na ngai ba simba magam mususu lelo ba ta mnor ba sala lelo te nga la sala révolution ba tout balanda nde faire gola misa homme acoustique ba tout ba betango nga sali révolution papa wemba banda homme acoustique pété y pas landité papa wemba beta acoustique frappe kumisa balinga rapé mutu boete tout ça la part des choses papa wemba sala acoustique concert live concert acoustique faire rigolo ba sala concert acoustique ba artiste ba sala concert acoustique mais concept il y a homme acoustique faire mtabandiango o bango tout ba Hollande faut to reconnaître mutu faut to reconnaître donc eza ndenge moko te on a bike ngai na bimisa mwana oyo sa succès d'internet sa succès gouvle gola mwana nga na fier batebele ba oganga ganga ba bimisa lokote ba sala pe lokote mais nga le so na vanda na vanda moninga na vanda raboué gouva yawa aboni ketche ile ga sombelinga na elenga robota na vanda so na ba maramle pona flatter mukile na ba batso ba bate balanda na vanda raboto so to vandi so to vai na staff so to vai na batu na somba lokote
gouvalinga te na kota loboko na poche na nga na somba ta bière na somba ta sucré na somba te longa linga ngote soto vandi na ye soki eloko bon eloko na bengi eloko nga bière combien autant vieux c'est pas nango abimisa mbonga soso na somba te asombela nga soto vandi abimisa mbonga ta kosomba na meli elenga robota na ka fier nango beba musu ba oganga babimisa banani basala nini nga na bandeko nga tout travailler toi na collaboration toi même esprit même moral ba Nancy basele ba yani kabwe vous comprenez ba tout eza ya mikili eza ya to sola très bien ainsi que de tout le temps tous ala na place à sala émission na tous biso tout même moral ba petite sœur nga biso tout même moral ya mbiji ba petite sœur na pop ba nga ya so frappe wana ya ko mekati ya ko bunda pona nga kata bilamba pona so tout monde ngo meko manquer un respect au bunda Nancy na moi rigueur marka ou ça la nango il est normal na benga Kim Jong premier ya nga frappe biso to ba tata moko oza faire go la maman moko donc tout ça vraiment la bolingo donc so manquer un respect au bunda na kabwa on manquer un respect au bunda na bogar de la presse on manquer un respect au bunda na gouvle gola yekunde bo bunda bien on manquer un respect au bunda na bolokoko on manquer un respect au bunda na ibula on manquer un respect au bunda na donc ngaso manquer un respect au bunda na bango ce qu'on manquer bango pe respect au bunda na nga de toi même esprit donc to lingani to bon moko to kabona to melaka sika mo to vanda sika mo to safaka sika mo c'est la famille nous avançons c'est la famille. Hein? Toujours évoluer, toujours comme d'habitude. Je vous avais dit que non, il faut autant en Moussala, il faut y avoir norme en Moussala, pour ça, on est dans Sala Oboy. Natchango miligité, Natchango elengité, mais c'est le savoir ne mange jamais. Natchango ka maël ou elobi dans fiston frappe. Trop solo la boy maël et na maël les obi, mais ça maël et moko. Pozo banazo babasala buzo ba moko. Un grand merci à toi, mon père spirituel Israël Mutombo Sango Mokondi, je te respecte, yo yebi. Ceux qui t'en a ba éthique, ceux qui t'en a ba biloko, parce que yo lo barali loba. Sala Oboy. L'homme qui m'appelle le chef d'état-major. Tobeta lisola challenge. Bolandi na binora ba orchestre msusu, oyembi, salio, Mathieu, pour dans bimisa rien non faire rigoler à danger. Biso ba challenge tout ça na biso ngo déjà mais ezaki il y a ma confusion hein. Pourquoi est salami bon à sengi challenge? Té to sengi té. Challenge na biso ezate to sengi to ça la clip non. Biso clip et c'est sili. Et c'est ça mais c'est sili. Challenge to sengi za ba proposer affiche aux anenge to sengi challenge et affiche. Il fallait pas préciser. Bon on va le challenge on est petit perturbation. Tangi français dans la page artiste ba ne ba comprendre français ne ba kena ngo bongo. Déjà simple. To sengi ba challenge ba battre na fiche ya ma liberté single ezobima. Ça n'a rien à voir na batunde ba nga ba kena ngo wala non, ça n'a rien à voir. Ba kena ko na ndenge wana te. Pourquoi de merci à ma liberté? Merci Zara qui toi papa va bien ça la nzemo na titre merci mutu moko bimaki abi nzemo na ye. Donc ça quoi mutango nani? Moi c'est que bato ba créer ba tout. Donc moi ça za la zemi akekographie te na botité mais mutumora bimi abike zemeneza nga amwa mobali comme neza Patrick ata yo mo vraiment donc wanzambe kakati bon comme merci eza mo français yo mto komango comme nzambe to tikeli yango to ba bima nze mo ya bimi merci nze mo ngam na pesa titre merci bandi ko yemba même au mona na offert ayembi na o eza différent on to changer la biso ma liberté par rapport au conseil faire la liberté na ye yanga benga ma liberté et na kati nzembo faire gola ko expliquer presque la réalité nyos donc na kati nzembo wana ko expliquer pourquoi bakanga ki e expliquer la réalité on a besoin de la vérité bo nzembo bima oui la vérité no ce n'est pas comme salama awa to nyos donc ko banda lelo lundi tito comme samedi et bima déjà na mitu na nanu pourquoi choix ya Seleo na featuring moto moni ezoleka de ezolinge banda koleka faire c'est déjà un état d'esprit c'est un vrai faire rigola à Massana et na silo ba kembi ensemble ba vivre ensemble ba partager nous ensemble alors moi ninga na place à passe à soutenir yet et toi que artiste faire muto bengi na featuring to ye muto sali ke accompagner nzemo to faire dans la prison a compatir na muninga na ye abina commune nzemo mo pas to soutenir faire ya lichote ba lichote nani massa ne ba liaka ne ba ezala kana ngona idéologie wenge 12 toujours yo ebi 12 te c'est lorsque on t'a 12 te frappe na lobi yo ebi 12 te biso to na ebi 12 ngapa na robeto 12 ne to vandia mais siko na tuni yo peno vandi no gani voilà siko eza 12 te voilà nde siko eza ke état d'esprit ba muninga malam na tango wana yango mona composer ki nzembo te ke c'est le moyembi a chanter as artiste
ako sala on kana ko na vidéo te mais faut sala on le laka na nzembo ya mona komaki nzembo nabi anakomi nzembo oyo esuka kana ngamote artiste wa monika ko ya ko porter soutien pour na faire nzembo yango ndo moni ba déplique ba se pointer ba nono Fuji ba Beckham ba artiste belé ba yembi na kati donc ça normal ça yango na des soutien. Mais il faut que vous ayez presque une maison mère, JDT Moulopo, Bazaba, pourquoi Baningam sous Baboy, mais à part Pomba déplique, à part Fuji, Otoeba Kazala, na BCBJ et Atimo Makanisi. Mais Baeba Bino, Baeba Kati, Bazala fait rigolo dans les marquis, Batikalo Zoïde Wanati. Pourtant, on va pendant la kendaka moi likopa moko boto moi lisanga mo ya baninga msusu les marquis Bazala, Serge Mabiala, JDT Moulopo, Bill Clinton Spawn, toyebi, Gémérose. Pourquoi pas bango ba fongole mte mabaya mais auto kana gite mde baye. Bon wana sikoyo faut tout na scrum. Na yebite ke bayete, na bipete ke baboyi, mais na yebite soki sele yo a contactaki bango. Soki sele yo a contactaki bango, na yebite réponse ni ba pesaki sele yo. Mais sele yo azaki clair ata akomaki nzembo a contacter presque mutuno sa mona ko intervenir. Et puis sele yo aponaki ba chanteur. Donc ça n'a rien à voir. Voilà si il faut tout na scrum aloba. Il y a une toile biso que na contacter kinga na boya ki kinga na zaina tante ki même ba misa jet set monsieur fa ba yemba. Ba misa faire monsieur fa ba yemba mais tant et pesa melagité ya moni ba mona na gité na nzembo wana ba lokwa de golf fa yemba ba ya ilus mais par rapport à répétition ba terre la gité. Idée ni nezo bino beaucoup comme ça ilunga chanter. Vision. Landa rep na bino moko na inde 3 ilusa palo la Titanic. O ndimaka ilusa leki ba chanter be na oyemba o ba prétendre ba chanter. Wana okoti monda polemo ya bundisa ilusa ten comment mutute na bundi na yate botaninga yembi na album botaninga yemba nzema Titanic siko pesa ngo chanter o benga chanter so oyemba nzema ko Titanic. Vérité na ebisiot au moins ka kokati. Donc il faut comprendre que faire razaka visionnaire ana souci à bateau abiya ilusa ndero ya robina roza pe na tala moko boyeza pe oyemba faut n'exploiter ngo yango mona bimisi on na bateau mkilemoni pe limite allez là on peut là musique elenga musique yango wala voilà toko ta siko na ba actualité to beta lisolo to sola ndule ye frappe acha maele na ye ngape na acha maele na nga yango bomona ke eke soin yo vandolo na biso pesio zuwa etalio Davina Tchombe Aigle là où repose ma confiance je t'aime à mort ma chérie. Le seul et l'unique journaliste attend à comment moi en vrai et en vrai, c'est bel et bien moi. Davina Tchombe frappe. Mère Hollanda yo. Davina Tchombe. Davina Tchombe. Na pesio bambota trop, aza sincère, mtema batu. Donc batela John pas batela, on nga batela, ça a bien fidélité les gagnants. Allez ma confiance. Héritier wa tazobeta stade, fait rigolo azobeta martyr. Et si ka magambo e bandarande yango. Place frappe azolo belanga vérité, toyeba. Est-ce que Ferrego la paix a koki kozala un jour compter parmi bateaux bazo risqué babeta stade? En tout cas, na ebito na concert na stade té. Et puis tobeta pe concert pour na défiter. Et puis toi na place mon côté oh esenga musique beta Ferrego banga ko beta. Stade. Tobeta la stade. Na sima ya maison mère. Tobeta stade. Na maison mère mais tobeta ba stade biso moko. Tobeta stade 20 mais 2 fois. Tobeta stade 24. Tobeta municipal, stade municipal à Bandal. Tobeta stade Sayo. Tobeta stade Vélodrome. So où ils a martyr. Y on habite Tobeta da bastade. Bastade. Martyr Tobeta de la maison mère. Donc faire un place montée à complexe pour banga quoi affronter. Ce qui sengi. Mais pour l'instant on a conseillé na stade mais ce qui sengi Tobeta. Mais concert a fallu zobetama. Tant que yoza un communicateur, un analyste musical. Au monde on est. N'a pas informé. N'a pas informé. Pétalinga pété. Ça veut dire. Et on a le but. Concert à Watape na stade. N'a bien noté. N'a pas informé. Italie pengate. Oloba o yebi. Tout n'a eu ba réponse. Yanga. O yebi to oloba te. Mais n'a évité n'a informé. Non, le bilan par rapport à quoi? Attention à Yébi, attention aux informés, nous attaché des presse, nous communicateurs, nous avons le bilan par rapport à Nine. Si on a le bilan lango, puis on Nine. Nous avons communicateur, il y a fait rigola. Makamoya bango na Yébité. Conférence de presse, ils ont annulé tous les ils ont reporté pour la date ultérieure. Tu peux sa date, tu peux sa presse. Koki copie sa message, t'es devant les gens ou comment? Par rapport à Nine.
Par rapport à la conférence, il fallait qu'ils allaient annulé, pousser les sous, c'est dit à quoi? Tout à fait normal. Une place, c'est toujours qui demande de l'équipe belé. À part ça, tout ça en cours de la semaine. Parce que faire un gars en cours de la semaine pour attendre studio. À Talike, il s'imité. Semaine va déclarer va boulot va nini et puis moi place on peut aller qui il faut placer la monnaie le comme Zénith va star va passer une conférence ça va Zénith. Et puis bon ça va. Artiste assiste à studio. Sur les Sili comme ça tu peux parce que date la conférence de presse. Alors le quoi studio est si laboé sur l'album ni single c'est Bimi est-ce que tu vas annoncer date au conférence de presse aux artistes ça va répondre à la presse. Et ça juste par rapport à Ebisabiso Marambouele qui est lié tout Marambakuta na auto gobeta lisolo ya dynastie de auto into kota sikoto solo. Gobeta pa lisolo hein, gobeta biso en plus gobeta biso lisolo ya nyonso parce que projet nyonso c'est pas fait, yem ta na projet nyonso yem to Ebisabiso ezaboé en tout cas pas à l'aise. Qu'on fait des presse les là et puis artiste en solo là. Bon poser ma question nyonso vous allez ngobe. Na langue nini? Oh na langue ba tourner les questions. Faire le ba deux langues. Mboka na lingala français na lingala za langue na biso lingala ya langue na biso national na biso pe français za langue seconde na biso créa polémique na des voix ça va voter à faire ba mi doit ba lo ba non ba TV faire na des voix kid français mobulu tout ça là ouais bon ba l'hôpital les gars ba TV5 va France 24 lo ba lingala te ay no signé contrat national lo ba lingala te ali gars ba chaîne ba plateau bel international lo ba lingala te do mon affaire anal papa as grand artiste ça va jeter hein. Donc les canaux langue va poser des questions poser question à la conférence de presse à ça la conférence de presse tout ça la conférence de presse na kinat pour poser la question en français à avoir réponse en français pour poser la question en lingala à avoir réponse en lingala si on poser question en anglais à bien anglais t'es interprète aux ala c'est normal. Moutouezolo Bamaye les obima toujours dans cadre il y a bafoui dans cadre de recherche. Un grand merci à toi Gamos Image toujours le diable est au salam salam ndengezala toujours. Moi li solo ya deuxième volume à dynastie, ma préparative est en marche. Toi déjà bonimo aussi sa studio. Non, studio déjà te répond deuxième volume à studio hein, parce que to banda déjà awa. Et na kuna ba travailler avant ça déjà mais le quoi papa va bimi boé azo répondre sur ba studio auto ça là et néma lo ba ki rendre comme ça baza aba rejoindre kuna pour ba si ba studio donc voilà ils ont qu'en ou bien mais ndeto zela ce date officielle au ya opé ça pour la sortie y compris na Sony comme Sony t'a produit ndé ba yo kana ndé ba opé ça sur date et bima date boy jour boy ndesco biso ce que tu vas ni quand tu la makelele retour à Gola na Kinshasa c'est prévu quand tu vas zela raka date yangwana bat base la raka date yangwana bat base la raka c'est pour bientôt. Un message fort à tous les amoureux et amoureuses ya site Nabiso et Yokani TV. Et Yokani TV en tout cas Maman Mireille Moukeba. Maman Mireille Moukeba. Mais non le lo mabe Maman Mireille Moukeba bo so la bien. Mais numéro na plus 243. Vitesse. Mais Maman Mireille non le lo mabe plus 243 89 95 54 174 89 95 54 174 ma mère qui m'appelle na yo sanga bien moko na peso bambota trop en tout cas na senga bandeko ba s'abonner massivement na chaîne Yokani TV en tout cas ngai frappe to ya ko tsama ele a ndenge zala kaka pour na bonne marche chaîne na biso Yokani TV donc na senga bandeko tout bolandi fiso frappe na senga na bango tout bokende ko consommer ka dynastie boko consommer ça biso bien ngona kaka conseil na pesa biso ya ngona pa kala mingi te papa avait fait des disques donné to la kaki alors to ko somba album na biso et puis bandeko tout bolandi biso na site sololi to fingi mutu te to tongi mutu te mais to soli pembe ndeto mesana ko le numéro na ngona pesi moi remarque moi appel moi soutien et ça la bien surtout appel na ozela moko Yama Mirem Mukeba. Quelques salutations yo message na boire ba tu boire mais quelques salutations na ba tout ba yo quoi. Merci beaucoup na vina Roger Daima Pouya, merci na les boss les patrons confirme mboni 5 étoiles mobile maman Florence Lobaki. Merci na vina ngame Makabi Scofield, na pesi merci na Yannick Kayenga la vraie monnaie invisible. Na pesi merci na maman Lanita la gabonaise, Jessica Jeng à London, la joie d'Yakese. Na pesi merci na Orsini Lumene, Vejani Tantunga pour Tobangam Churi, Blanchard et tous les américains propres. Na pesi merci na Vedo Mzamba l'intouchable, na vina Doudou Kamala na Motomoko bien. Na pesi merci na maman Fanta Fofana, maman présidente tous les Gaulois Gauloises et na pesi merci na faille na biso nyos wazolanda biso aux États-Unis na Amérique partout biska bozali. Merci na bino, on est ensemble toi ça qui dit là. Dans le bon toujours. Voilà. C'était bel et bien moi, Andy Kasangana, le général de la presse congolaise. Na Saïli Bino Moussalande Bolingara. Mon numéro est affiché.
Benganga Iba na Pototou. Match ezala toujours bien. Davina Chombe Aigle Yoyebi. Maman Mireille Moukeba MK, mère de mère Alonganzala, mère boss. Andi Kasangana Yeyo et Yokani TV. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne Nabiso. Hein? Tout ça, na posa Nabino. Le cordon Gamos Image, un grand merci à toi. Mon boss Bernard Lembo Makelea. Yoyebi. Lionel Mbaya Tita depuis Belgique. Le maître José Miteo. Maramwezo Kenene Zalara toujours. Davina Chombe Aigle. Mwana Batoma Bert. Leka Batoba Gracia. Yaya Batoba Josué. Dans la Nenga Zekete na Nenga Ziu. À suivre. Tolek.